tozongi pona komeka pour encadrer un peu makambo toyoki bato ba lobby de gauche à droite. Ezali papa Apo Salimba. Apo Salimba na papa Daresh ya Brazzaville. Yango wana toyi pona ko répondre bino na makambo bino uza koloba. Bozo mema likamango lokole comme xénophobie. Ezali bongo te. Ya liboso il faut toyeba eloko moko. Lingomba ezali vérité. Ce qui motaza suna vérité na lingomba te, c'est ko yinyama. C'est quoi sous mon dignité. Un chrétien doit dire la vérité. Balobaka bisango. Sala mosala tata nzambe na bosolo. Soko zo sala mosala nzambe na bosolo et makambo to ke na bosolo. Et là, ça moi sengo parce que bateau va répondre ngatu ba miyibi. Papa Po a moyibi. A outil 26. O yibi téléphone. O ba yibi nananga na papa amo. Bato ba yibi ngo montre ya papa amo. O yibi saka mondimanga na pont noir. Donc yo kutu na toko reporter parce que ngana o kata même temps ko jongi na 3 wa comme moi sage mais njoka ndu aka moyibi wa ma yelete. Daresh, Naka moi-même, c'est un frère de Brazzaville, mais il n'est pas mon Yibi. Au Yibi, l'instrument, na fakiawa. Ce qui t'aime, tu na nani, comment papa manani? Papa Loïc. Papa Loïc a yebi kamango. Vieux bon Richard est secrétaire na faki. Yo yiba l'instrument côté na dolisi. Batuma yebi kamango. Les loyaux Daresh ça va leçon de morale. To yebani na Brazzaville yo to yebani donc boye ba kamate et puis yozo le bake oh ba ka moi portion à bateau Daresh yozo benga kiri ba bateau to zona bango bien kiri bateau so ko vrai bateau comme si on ka moi bateau non boye autant mon canal dans plateau pour boye ba que batango ba ka moi moké faut pas blaguer avec l'église là Daresh yo uta ki soko dolisi so wapi koto uta oyi Brazzaville côté ba yambi ozo yiba peut même iblo koto faut éviter mon frère faut éviter. Ouais les têtes, ce moi il pas de ce côté qui wana, bah puis moi éteigne ba lopango moi quelque na zamba kuna ba tio ce qui na ndani kuna, comment l'état, tu ne pas les et puis tu as l'opposition. Il pèse pas. Il faut éviter des choses comme ça là. Et là votre zone ngaro ba, pona Congo sokwama, il faut makila yanga président et dit kapona. Donc biso don dima makila na biso, hein? Et tanga pona Congo pour la ville de Kimia. Oyo bino ba ki stoki moto pona ko botazo poste na Brazzaville il faut appeler ça bino mbongo miyibi wala pe wanga nango wana Daresh le bango te pona ni miyibi secrétaire national a sûr que stoki moto angazo poste wa c'est gofa kena ko bona ndako propre yo Daresh le bango te pona wana pe kuta yo moto otegi fait no gofa yo moto enregistré ngo le bas président na secrétaire national le kuta hein donc oh tout aux le bawana to yeb makambo le bawana yo moto aux le bawana que oh non to ki ni yo poste ni ba promettre parce que famille go fait mo de pierre ba poste ngana bi que yo mo luka ki secrétaire national na ngomba ba mo luka ba tia yo ce qui président du collège ce qui secrétaire national comme si c'est nana le ba qui même na mbongo yo ko en fonction donc yo ndengo ala ko mo luka jaba comme une ambition ndota baba au salaire il a caté. Mon conduit va retirer même à table longoli papa Biben bati moto mosusu moto pas ko yaka mais pas ko otanga noto wana jamais ba muta bozo ke kuna bozo ba instruction katembo mais a on a Brazzaville c'est bato ba sepe na ngote et aussi baté boya nga biso te papa lobby te to linga mo papa lobby te biso mo to papa lobby ni biso mo peut ko expliquer papa les réalités de Brazzaville o bino bozo expliquer papa wana boye ba réalité te vous connaissez rien. Biso to ba réalité Brazzaville parce que to vanda kana Brazzaville yo vandi so na mboka ni ozo pia ba réalité yo vanda kao oui makamba Brazzaville. Donc pour conclure biso to zala ba problème na bande ko na biso ya RDCT to zala ba problème na ba zero febi na kata lingomba to wana ngote to zali bana papa bolingo mibeko misala mais moto atengami to longole na nzela asali pelotos na ye azongi bato to bana pelotos o ba pena ma droit. Ce qui a zongi ko diriger.
Au moins, bandeko na biso bakena 26. Bandeko na biso bakena 26. Et ça va, je te quitte talanga mobimba, na bandeko na biso talanga yawa. To bengana ka bango, to bengani bango ba 26. Bandeko na biso to lala ka bango, to na souci ango to lala ka na bango ba mbeto moko, to na ba cité, to ka écarta bango. Ba famille na biso. Pona likama tata Nzambe. Mais est-ce qu'on a goffé, yenani, ya l'équipe bato bakena 26 wana nini. Oh yeah, il y a ce qu'on a sanctionné. À cause de la sanction. Si il y a zongi, bata 26 peut pas zonga. Bata 26, bata zonga peut répéter la talangai. Parce que c'est n'importe quoi. Ce que mon bec Kolongo sali ma bé va frapper. Ngamoko na zolo banabino. Le président du collège m'a sanctionné. On va zolo au président de la Tiniga, c'est pas vrai. Le président Gana na président du collège. Oh le président a sanctionné là. Mais le long dans la sanction, il y a un qui problème ni. Na salle pas sous moment, il y a quelqu'un qui a moto défendre moto to pas même moto ba bé, ba sanctionner ngai. Bon, on a moto kutu ba kuti azo la porno. Ba sanctionner té parce qu'il est de l'RDC. Beaucoup de Komaono, Bata Brazzaville, Bazo Ninga Bata RDCT. Bino yebi bato boni ya Kisasa o bazali ba konzi. Awa na Congo Brazzaville na bureau départemental, na collège. Na ba paroisse na mouvement. Maman Mbala Marie José, baza wana kata ko département. Ba papa ba belé ba membre collège wana. Ba kinwa. Ba vanda wana bana na ba nani? Est-ce que ba sa ba mabe? Yo apo salimbo le bono ba congolais mbata ba kolo. Est-ce que l'état mote bengisa ki mbata sa mbata ba kolo be église? Makamba l'état talibisota? So que l'état bengali bato na mbata ba kolo. Est-ce que état lingomba? L'état de ce pas bengana ka bata Congo Brazzaville en 1964? Est-ce que to ba na église? Bon pas ni bolobi à 64 qui tant tu omba bengana ba Congo Brazzaville awa. Lela wa komo l'état congolais pas bengani à RDC, yo komo le bono ba ko baninga kate baninga ba zairwate. Parce que tu vas dans Bango, à Brazzaville, tu vas dans Bango, ils sont des chefs ici dans le mouvement. Papa, pour ma yélété, n'a compris que tu n'es pas intelligent. Yo, c'est normal que tu vas vendre aux Lukamwa 100 francs, au lieu à Ngwana, personne 100 francs, au Bakiriki. Mais yo a chargé de mission, sur un moto, 4 à Brazzaville, il y a autant à Mokanango. Yo a un livre moto, 4 à Brazzaville, il y a autant à Mokandao. Pourquoi on dit que yo peut aller charger de mission à solo? Et évitons de nous dire que papa a lobby. Nous allons faire une délégation des jeunes de Brazzaville. On va aller voir papa. Tokat, ça ne peut pas. Tokat, ça ne peut pas. Nous, on va arriver. Mon candidat va signé par l'État. Tokat, d'une manière officielle. L'État congolais, l'État congolais, ça va signer mon candidat au Kata. Tokat, qu'on a retourné à papa, ce qui n'est que l'ongoué. Ce qui est l'église, n'est que l'ongoué. Là, tu as papa, papa ça a expliqué ce que l'Ibé que l'ongoué, tu as dit que tu as dit que tu as dit l'Ibé que l'ongoué. Mais tant que nous amène la mission, papa, c'est même moi qui ai dit. Alors, l'Ibé qu'on a les alliés. Goffin va subir. Il faut frapper. Il faut frapper. Il n'y a pas à réfléchir. Oui. Il n'y a pas à réfléchir. Donc, qu'il pleut, qu'il neige, à subir. Papa Katembo, yo ben si va mouter son encamba, nous sommes pas là-bas. Mais il y a bateau, yo ben si la caméra, papa bateau. Moi, tu as vraiment bon côté. Surtout, il y a que moto, moi, qui menace, on est dans ma baie, à Erosama baie. Donc, évitons ça. Dis-le, on a mouté, on a bon, c'est le camango bien. Et ça va bien, il t'aime, il y a bateau à Brazzaville. Ça, n'a pas le pas masse, qui doit voir belé. Et ça, ça fait ça là. Pour va yebinga, n'a rien à tribalité. Mais, ce qu'on salit ma baie, aux Arakido, aux Congo à Brazzaville, on va frapper. Donc, au tout d'arrache à Zolo, Bongombe, au président du collège, Ayoki Faki, Bomo, Ayoki Faki, Moutouma, pour la Somingombe. Fliki Talanga Somingombe, Bobima, Kenanka. Moi, bébé Ngombe, moi, Ngombe, il a Moutouma, Ngombe a combien? Président du collège, à Kosomo, Ngombe, 10, papa, on a son l'église. Le violent, c'est un salarié, allez fonctionner à l'État, il gagne beaucoup d'argent. Donc, il y a Kosomo, Ngombe, qui peut ça dans Kambate. Moi, Ngombe, il y a Sombia, il y a Gripano, il y a Moutouma, Fluki talanga sombi ngombe, Fluki akena 4 ngombe, Fluki Brazzaville, ekena 4 ngombe. Ba sel bon motema be. Donc motema be kana bino ya ngombe avec le panneau ya bino ya faki. Bon tu okosa bateau. Vous êtes dans le faux, vous êtes dans le faux. Na lingina comme botel banga teti papa lobby. Ngana comme papa lobby. Touro délégation tozoya Kamba, on va voir papa. Bisoma papa motuna, soki papa lobby na so, mobeko longo na lingomba. Mais tant que mobeko ça na lingomba, moto toi ko subi. Donc au fond d'abino côté papa, tout il mourait. Bon, si tu as quelque chose à dire, moi ça va. Ça passe. Apo. Apo. Avantage dans le banane midi vite.
wa moyibi na yebini na koloba na yo te nga loba na miyibi te parce que lingumba oyo toyebi mamaki moyibi te wa moyibi bona loba yo moyibi nga loba na yo nini yo apo osojuma koto ozolia mwa kwanga mon frère batela fana suivre que l'on sabat moi makelele que non fana suivre la comprendre que non après mon colo soba parce que mon colo a réfléchir à négo réfléchir de yoki yote osoka na ebini na kolo bana ote nga avantage na ngai ndenge tozo la kisabino belenge tozo faire croire bino que non soma moto yali nango te biso to quoi na papa Simon Kimba on tient le molimo Santos c'est tout bino tout botika le wala batono ville biso to wana te tozo gérer bino te le problème que non go faire asali acte oyo yali yango te mokonzi asili ko sanctionner moto akoko longolango ayali ite go faire ako sala sanction na ye ne ba pese 18 mois nous a seko ba koyama adjongi donc soki bino bolobi que non wana bino batatembe donc boya kabotanga notre wana biso tonzima bino go faire a na Brazzaville à côté ma pona diriger te à côté ma pona si ma fonction de juste à sécurité 18 mois na yego il y a Daresh. Faut éviter, hein. Faut éviter.